a tué Laurent Désiré Kabila? Et c'est Bango. Qui a tiré Massa Sungano? Si quand on célèbre Kabango, tirez-le. Quel idiotie! Armée, on va célébrer Ango le soir déjà commémoration à armée. Ce n'est pas les mêmes militaires au Bango, Bamata Bango. Comment Toko Salabazo jusqu'à ce niveau? Non, Bouzo va le faut. Et donc, il n'y avait pas une libération. La dictature, oui, on reconnaît les mauvaises choses de Mobutu, mais Toka il faut remplacer Mabé na Mabé Moussoussouté. C'est ça où tu as aveuglé. Tu remplaces Mabé na Mabé Moussoussou. Voilà la conséquence toi na Ngolelo. Mais toi tu as la conséquence, c'est toi arrêter l'hémorragie. C'est maintenant ou jamais. Il faut qu'on arrête cette hémorragie. Est-ce que nous devons encore dire beaucoup de choses pour comprendre que nous sommes colonisés par rapport à tout ce qu'on a dit ici? La réponse est que la conscience est là que nous sommes colonisés. Et donc, je ne vois pas ces Congolais-là qui accepteraient de vivre dans la colonisation. Nous l'avons déjà accepté par ignorance pendant beaucoup de temps. Le 24 ans ici prouve. Et les 60e anniversaire de l'indépendance est proche. Et nous ne vivons pas les bien fondés de cette indépendance. Et donc, il faut qu'on agisse. Tout le monde là, pour gagner Bitumba, et Sengela Kinini, ba officier militaire ba kosala nini ba conduire Bitumba. Mais totali ba officier militaire ba conduira ki Bitumba wana baza banani bango nyonso ba paya. Pona ko gagner Bitumba ya mine, il faut kozala na ba soda. Mais totali ba soda wana oyo bazaki na AFDEL bango nyonso plus ou moins 85% baza banani ba paya. Et tikalika mwa ndambo ya bandeko na biso bango moko babengi bango bakadogo lingi koloba bana mike c'est-à-dire bana mayele te bayebi eloko baosala te. Et totali ke tokoki jamais ko célébrer jour où c'est la jour ya Bitumba te. To esiko komi tout na question soki basoda na biso ne baganyaka contre nani? Ah, peuple congolais ata bazipaka biso miso. Est-ce que sengeli te to mona sikoyo? Alors, tu as bien que tango ya komona siko ekoki. Puisque nyonso oyo zali kolanda ngai partout, okoboya teke Monisco ou bien entre guillemets Monique Nations Unies, batika jamais kotia kimia tamboka moko te. Est-ce que biso il faut totier la bango mitema que bango ne ba kotia la biso kimia? Oh, toza na un pays indépendant. Oh, il faut toza la sécuriser. Ba militaire na biso pe babituna. Mituna wana ba arme o bazo zwaka liboso na bango eutaki wap ekotelaki wap. Ba réponse est claire peuple congolais que batu bakotisaka ba arme wana ezali Monisco, batu batekaka ba munitions wana ezali Monisco mindele. Et pourquoi ba AFDEL wana soki banani bakotaki ba Rwanda Uganda nini? Parce que kuna frontière wana ezalaka kokangama te pamba te parce que bato bakotaka le 17 bangonde bayaka na boumbu ya mibale. Maintenant la Monisco a 40 jours de quitter le sol congolais. Finalité ya makamno sozala. C'est maintenant c'est la finale. Et si elle ne le fait pas volontairement, akomona oyo nanu ba mona te. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Ya Congo Dialogue photo solaka congodialogue.com. balobi yo nanga photo solo la soko ozali congolais ya solo esengeli otala bobele Congo Dialogue. Donc mona awa bokozwa ba émission ya kitoko ya émission ya culture ya kitoko pona mboka na biso. Maramba Bofra na ba Congo Dialogue, donc blague était donc vous s'abonner à Congo Dialogue. Quand on parle de Congo, on voit directement les solos. Quand on parle de les solos, on voit la dame. Ça dit que Madame Francine Ngembe, ça pour ça canon, yende mokonza ma solo. Pas Francine Ngembe, donc deux fois t'es Maramba beaucoup donc. Congo Dialogue, ça c'est moi qui toko. Bonsoir. Sans plus tarder, nous donnons la parole au prophète Benjamin. Vous avez juste 2 minutes pour introduire. Merci beaucoup, mon frère les journalistes, le bien-aimé. D'entrée de jeu, je salue mes frères et sœurs, premièrement les journalistes et les camarades qui sont dans la salle. Je vous dis bonjour à tous.
Et également à travers vous, c'est-à-dire la presse, je salue tout le monde, les frères et sœurs qui vont nous suivre aujourd'hui, demain ou après-demain, à travers vos micros. Nous les saluons et nous les disons qu'ils soient bénis à travers ce que nous allons partager avec eux. Merci encore une fois de plus. Comme vous le savez, nous sommes une structure citoyenne. Hier, nous étions un mouvement citoyen dénommé Debout Congolais Génération Consciente. Mais il y a plusieurs années, nous avons évolué, c'est-à-dire on a quitté des mouvements citoyens pour un mouvement de libération, dénommé l'Union des Congolais pour la libération totale. Et nous travaillons ensemble avec tous les autres mouvements citoyens. Seulement, la petite particularité qui est la nôtre, c'est que nous marchons grandement selon la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu se passe par la ligne que Dieu avait promis pour ce pays. Et donc, nous marchons selon les prophéties de ce pays, afin que ces prophéties puissent s'accomplir. C'est comme ça que vous allez découvrir au cours de notre échange que nous nous basons beaucoup plus sur les prophéties. Et nous sommes dans l'étape de l'accomplissement des prophéties des grands ou de notre bien-aimé le prophète Simon Kimbangu, dont nous disons nous sommes son incarnation. Et donc, nous sommes là pour vous parler de deux thèmes qui ont été bien cités par notre excellent journaliste. Et ce thème doit être, notre exposé vous sera lu tout à l'heure. Et pour ne pas perdre le temps, je vous souhaite vraiment la bienvenue, vous tous qui avez accepté de répondre positivement à cette invitation. Et Congolais nyonso bisika bozali na kosenga bino bolanda ngai bie bolanda biso na bokebi makasi ndenge na lobaki na ebandeli na lopoto ki biso mouvement oyo ebengami ke bosangani ya Congolais pona kosikola mboka ya solo oyo ebengami na lopoto l'Union des Congolais pour la libération totale et kosangana pe na Congolais mususu oyo bazali na kati ya mouvement citoyen oyo tosololaka tozotangisa makanisi to se bazaka beaucoup plus pona bonzambe yango bomoni ke nabenga makana kombo ya prophète, c'est-à-dire ntoma ou bien oyo babengi molobeli ya nzambe. Et nazali pamba te prophète parce que nazali na référence yango dans le bakaki nazali mutu amemi molimo ya mosakoli Kimbangu. Pona nini to se referaka beaucoup plus na Kimbangu po ete mboka nyoso ezalaka na plana yango oyo nzambe tata abongiselaki. Metangu toye kotala na kati ya mboka na biso toye komona ke nzambe atindela biso motinda mina ye ya liboso oyo tobengi na kombo ya Simon Kimbangu. Mais kasi nyonso tozolinga kosala, il a fallu que tozwa mozindo na maloba ya nzambe oyo nzambe atiaki yango na munoko ya moto. Parce que na yebie ke biso ba Congolais po ba Africain tokanisaka ke ndenge bakosa biso ke nzambe azali kaka ya mindele e batinda mi ube basakoli bazaka kaka ya mindele. Mais tobosani ke nzambe azali liloba, mais liloba na ye ya nzambe alobaka ye moko te. Po alobela peuple, po alobela batu, il faut ezana mutu moko oyo akotia ye na tango wana po alobela. Et maloba wana ya nzambe nde tikalaka ligne de conduite ya peuple wana. C'est pourquoi biso totala tobundi tobundaka na bandeko na biso tosalaka ba réflexion ba mayele nyonso. Mais kasi bokeseli na biso ezali ke biso tokendaka plus na mozindo koluka koyeba nini nzambe tata abongisaki kola de la maloba na mosakoli na ye Simon Kimbangu. Na kotala ndenge ndeko na biso Willy le bien-aimé auti kotangela biso awa bokomona ke na kati ya maloba oyo auti kotanga ezali na esika alobeli par exemple deuxième colonisation, c'est-à-dire boumbu ya mibale. Mais tokotala biso tozwi yango wapi? Tozwi yango kaka na maloba ya nzambe kolekela munoko ya Simon Kimbangu, c'est-à-dire mosakoli na ye Simon Kimbangu.
batu nyonso batangaka oyo bazar pe na bayoka bokomona ke batu nyonso bayokaka ke Kimbangu alobaki ke tokozwa lipanda ya mibale. Me kasi biso tozalaki komituna tokozwa lipanda ya mibale. Oh, totali tozwaka lipanda ya liboso na 1960 le 30 juin. Me boumbu ya liboso ezalaki avant 1960. Siko ndenge nini tokozwa lipanda ya mibale. Oh, avant tozwa lipanda ya mibale il faut tokota na boumbu ya mibale. Nde mayele yango wana. Po lipanda ekokoya te soki boumbu ezaki. Bakoko na biso bazalaki na bango libre, babengaki nanu koluka lipanda te. Metangu bamindele bayaka bakotisi bango na boumbu nde tobandaka lite yako koluka lipanda ya liboso. E lipanda ya liboso wana esalemaki kolandela na molimo ya Kimbangu e situ na nzoto ya kondo Patrice Emery Lumumba. Et na pamboli nzambe papa parce que awa tozali na salle o babengi yango salle Patrice Emery Lumumba. Donc azar ezalité. Mais toye kotala siko tozwa lipanda ya mibale. Mais totali Congo na biso ndenge ezalé. Lelo toza ko comptabiliser o to bengi 24 ans. Ya depuis Afdel oyo ndeko na biso William oti kotanga biso awa bakotaki na kati ya mboka na biso. Mais kasi kotala ndenge tozali kobika. Est-ce que ezosenga tozwa lipanda ya mibale te? Mais soki ezosenga tozwa lipanda ya mibale, il faut d'abord toyeba boumbu ya mibale eza wapi. Voilà biso tozwaki makanisi ya kokota na mozindo na kosambela na koluka kosala ba recherche na nyonso toye ko découvrir makambu oyo ke biso tosi tokota deja na boumbu ya mibale. Tokota deja na boumbu mibale. Et la kisini date oyo ya le 17 ya mai 1997 ezali nde mukolo oyo li boumbu ya mibale kota. Siko batu bakomi tuna boumbu ekota ndenge totali ke lipanda ya liboso tango esalemi esilisi kutu ata esengo nango te bapaya bamindele bazonga lisusu. C'est-à-dire bayaka déjà kozongisa biso na boumbu wana. Mais boumbu wana ezalaki nanu ezotatone nanu. Balongoli nanu kondo Kasavubu, babomi kondo Lumumba. Mais bindele wana nde bazalaki na kati. Mais bameki kotia ndeko na biso kondo Marichal Mobutu. Ti atambwisi. Mais lokola bamindele na mayele na bango ya mabe oyo Kimbangu amona balobi te il faut to kotisa bango na boumbu wana ezala siko officiel. Nde baye kosala oyo babengi yango Afdel. Totalie na mayele na ba recherche toye komona ke Afdel ba créer yango na Rwanda le 18 octobre 1996. Nde Afdel créé na Rwanda. Mais tango Afdel créé na Rwanda ezali financé na nani? Mindele. Nde bapesi bambongo bapesi ba moyen occupement. Bapesi yango nani? Bapesi yango Kagame, Paul Kagame. Kasi Paul Kagame aye abali kokota na ye na Congo ndenge alingi. Mais au lieu ke akota kaka bongo aluki ami bomba. Ate koluka bandeko na biso délégué Massasu Ngandu aluki ndeko na biso Laurent Désiré Kabila. Ye Paul Kagame bindele bapesi mbongo bapesi moyen asali o babengaka structure politique na lopoto Afdel. Ye ajiba officier ba militaire na ye akoti déjà na territoire aye kozwa sikoyo ba congolais ndam. Mais kasi toye kotal lelo biso ba congolais tozalaki ya kokanga bakozipa mimiso totalie bayeti baye kokota le 17 mai 1997 awa na Kinshasa. Mais kasi tango bakoti bwanya esengeli to yeba bato bakoti baza banani. Toye komona ke ba décrétaki premièrement date ya le 17 mai wana balobi yango journée ya libération. Mais totali libération
pour libération et salema esengeli ni pour na peuple ezala libéré esengeli d'abord nzambe tata kolekela l'esprit na ye ya Christ Emmanuel Christo et nzambe tata wana il faut soit alekela à travers motinda mina ye obabengi mosakoli mais kasi batu oyo bayaki na kati na bango est-ce que mosakoli azali azate mais tozongi na sima toye koloba o bango balobi libération le 17 mai mais toye kotala na nzembo na biso ya bokonzi oyo toyiti koyemba yango abayembi yango dembu congolais tokuti kuna na kati tozali na mukolo na biso ya libération oyo ebengami 30 juin mukolo na biso ya libération sikoyo bato oyo baye na mukolo mosusu ya libération ndengeni silingi koloba ke baza koanile libération na biso oyo le 30 juin bandeko bakongole to mituna nani bango moko bamoni ke libération wana ezosimba bien te balongwe wana balongwe no libération te ekomi mukolo ya mapinga totali eza mukolo ya mapinga commémoration ya journée ya mapinga ba armée soldat congolais aganyaka bitumba le 17 mai 1997 Tomi Tuni est-ce que ça ya solo ngana koloba lukuta pona nini totie mayele na bukasi totali pona soldat aganye bitumba il faut biloko mwe mine pona soldat aganye bitumba il faut d'abord ezala na bato bazo financer bitumba wana totali bato ba financer bitumba wana baza banani bapaya bamindele soit disant communauté internationale pona soldat aganye bitumba il faut ezala politique kokambama ya bitumba wana totali banani bandai kokamba AFDL Paul Kagame pour preuve bandeko na biso Laurent Désiré Kabila lisasu masasu ngando babomi ekutu kala Laurent Désiré Kabila azalaki kaka molobeli na bango toye kotala pona koganya bitumba esengelaki nini ba officier militaire oyo bakosala nini bakokonduire bitumba mais totali ba officier militaire oyo bakonduiraki bitumba wana baza banani bango nyonso bapaya pona koganya bitumba ya mine il faut kozala na basoda mais totali basoda wana oyo bazalaki na AFDL bango nyonso plus ou moins 85% baza banani bapaya etikalika mwa ndambo ya bandeko na biso bango moko babengi bango bakadogo elingi koloba bana mike c'est-à-dire bana mayele te bayebi eloko baosala te edo totali ke tokoki jamais kocélébrer jour oyo ezala jour ya bitumba te toye siko komi tuna question soki basoda na biso nde baganyaka contre nani mais toye komona ke bamilitaire oyo tozalaki na bango na Congo mobimba oyo lelo bazobenga bango baexe phase mais bazalaki bandeko na biso 100% ou bien bazaki lelo bandeko na biso 100% quelque soit mabe na bango dictature nini toza d'accord to exempter bango te na mabe na bango mais kasi bango moko baza banani ba congolais ou bien ba zaïrois à l'époque parce que biso nyonso tozalaki kobenga ba zaïrois lelo tokomi biso nyonso ba congolais soki tolingi tolongola ke biso nyonso tozalaki ba zaïrois te ou bien ba ex phase bazalaki ba congolais te donc biso pe to ba congolais te mais ndenge nini bapaya oyo bayaki 90% plus ou moins bazalaki ba étranger baye balongoli bandeko na biso babengani bandeko na biso babomi bandeko na biso siko jour wana o babomi bandeko na biso c'est-à-dire babomi biso totie yango ekomi jour ya commémoration ya armée siko armée nini oyo elonga bitumba wana parce que baelema nyonso mine totie elakisi ke nyonso ebanda ekouta wapi ya libanda yango tolobi ezalaki pongi ou bien ezalaki nini biso toko continue bongo te bango moko bameki kutu bakomi kolongola yango jour ya révolution donc bango moko bazoza na conscience mais kasi biso bakongolais nde tozangaki conscience yango toye komona ke jour ya le 17 mai 1997 ezalaki nango mokolo ya libération te
ni mukolo ya armée na biso eganyaka bitumba te. Tango tozongi na maloba ya Nzambe tata kolekela motindami na ye Simon Kimbangu, oh toye ko retrouver que Nzambe asaloba na biso boko kota na boumbu ya mibale. Et donc toye ko conclure en disant que avec les preuves à l'appui que le 17 ezali nde mukolo oto kota boumbu ya mibale. Le 17 mai eza mukolo oto kota boumbu ya mibale. Et conséquence ya boumbu mibale wana mutu moko te congolais ou congolaise akoki kobosa na yango te. Yango tozo vivre tilelo. Koboma, kolia, koibama, nyoso passe. Et pour preuve, ba frontière esika ba payawana ba kota o tobengi yango na este. Moyen kangama ezate. Nyoso eza ko salema parce que bangonde basala nini bakota. Yango tolobi eke na mayele oyo Nzambe tata pesi biso alakisi biso ke non tala esika bokota boumbu ya mibale. Et pona ba terroriser ba fandisa boumbu ya mibale wana bazwi kaka mindele wana balongoli bango sikoyo kuna bandeko ya baye kokota pe officiel nde bobengi yango MONUSCO lelo. Totali pe tobandi kotala MONUSCO boumbu ya mibale lelo ezosala et totalisé 24 ans. Totali pe batu na bango ba maître na bango pona kolakisa ke bango nde ba finansaki entrée ya boumbu wana balobi te tokotika cop na biso etika la ka musika boete il faut biso moko to sali to kota na kati pour to soutenir boumbu wana ekoba. Nde toye komona mindele baye bakoti na o babengi yango MONUSCO ekoti na Congo. Lelo tozo kende 20 ans na bango. Kasi totali bango bayeli biso balo poto nyos. On est venu pour stabiliser, pour mettre la paix, pour faire ceci au Congo. Mais 20 ans plus tard, totali batu oyo bayaka kotia kimia. Est-ce que baza kotia kimia? Ah, peuple congolais. Ata bazipaka biso miso. Est-ce que sengeli te tomona sikoyo? Alors toyebi ke tango ya komona sikoyo ekoki. Puisque nyonso oyo zali kolanda ngai partout, okoboya teke MONUSCO ou bien entre guillemets Monique Nations Unies batika jamais kotia kimia tamboka moko te. Est-ce que biso il faut totier la bango mitema que bango ne bakotier la biso kimia? Oh, la parole de Dieu me dit ceci: maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. ala ke la mama be o aza kotie la elike ya pa ya mutu. Oh, MONUSCO wana bazali batu ndenge moko na biso d'ailleurs biso toleki bango na bonzambe ndenge ni biso kotia bango mitema bango baye kotia la biso soi-disant kimia, mais totali au lieu batie la biso kimia baza kotia la biso bitumba chaque jour, bitumba chaque jour, baza koiba minere na biso chaque jour, kaka bango baza koiba tiba nzoto ya bandeko na biso oyo babengi ba organe génitaux bazo kende koteka. Batu wana nde baza koteka ba arme oyo bobengi yango MONUSCO. Batu wana nde baza koteka ba munition. Yango tolobi oyo ezalaki kaka babengaka na lingala COP. Donc ba oyo basala COP wana babimisa mbongo na bango pona kozwa Congo ekota na boumbu ya mibale bayaki bango moko pe na officiellement po basala nini po bazwa pe mbongo oyo bango babebisa. Mais kasi toyebisi bango bosi bozwi ebele 20 ans c'est trop. Na bana na bango oyo babengi ba Rwandais, Ougandais, Burundais lelo toye kotala bandeko na biso ndeko na biso auti koloba basali état dirigeant, état de siège. Mais tout le monde eloko moko peut-être bobo sa nango bien biloko mibale. Kaka kosala état de siège wana MONUSCO ekembango komona gouverneur général MONUSCO eke komona e pour solo na ye nini peuple congolais to fongola miso. Deuxième chose, tozomona ke armée na biso tozwaka ba militaire Ougandais ba nini ba
bakotaki na mboka bakangi bango babotoli bango ba arme mais mituna mibale ezali ba militaire wana bakotaki ndenge nini uswani za ba rebelle babimaki na bapeyi na bango Uganda Rwanda Tanzanie soki wapi bakota ndenge nini o toza na un pays indépendant o il faut tozala sécuriser ba militaire na biso pe babituna mituna wana ba arme o bazozwaka liboso na bango eutaki wap ekotelaki wap ba réponse est claire peuple congolais que batu bakotisaka ba arme wana ezali MONUSCO batu batekaka ba munitions wana ezali MONUSCO mindele et pourquoi ba AFDL wana soki banani bakotaki ba Rwandais Ugandais nini parce que kuna frontière wana ezalaka kokangama te pamba te parce que bato bakotaka le 17 bango nde bayaka na boumbu ya mibale yango ata lelo bolongoli bango ba arme kasi bakotisi ba arme tant que bazali wana c'est-à-dire MONUSCO bakokotisa ba arme mususu. Voilà pourquoi peuple congolais Nzambe tata alobaka mais alobaka toujours à travers Mutubi à travers Batu o baluka kiye na mozindo toyebi ke bino nyonso bozana ba mayeni bino nyonso botanga bino nyonso bosambela mais kasi biso toza kopesa oyo ngolu Nzambe asaleli biso eto salela yango eto komona bolamu ya Congo yango to mozindo to koti nango elakisi biso boye AFDL autre bozo célébrer yango inconsciemment le 17 mai mukolo ya lelo ezalaki kokota ya boumbu ya mibale na kati ya Congo et sous l'emprise ya bandeko na bango ou bien ba maître na bango o bazali ba mindele l'histoire se répéter. Ah, que Dieu bénisse Kimbangu. Parce que tant que bokotala l'histoire ya liboso, boumbu ya liboso tokota yango na ba Belge kamwa mboka muke. Mais si mana bango ezalaki banani, ba mindele nyonso ba américain na banyoso. Et Belgique etongama na mbongo ya Congo. Mais boye kotala na boumbu ya mibale, Rwanda kamboka muke. Mais Rwanda etongami na mbongo ya nini? Mbongo ya Congo. Et donc mutu akokiko Oboya cette révélation que nous sommes farouchement à la deuxième colonisation. Ils allaient liés au écota le 17 mai. Mais kasi toko salani. Alors, moi pourquoi te lobby? Jamais toko qui continue à célébrer date le 17 mai. Date wana t'ordonner à partir à l'élo et à la supprimer. Congolais mon côté à koki kondima a célébrer date ya mukolo ba boma bande kona biso ba boma biso o ba kotisa biso na boum parce que sur le plan prophétique ou spirituel chaque fois que tozo célébrer mukolo wana tozo pesa bango pouvoir ya kodomina biso ya kokoloniser biso même sur le plan économique les lots perdent combien où il fallait quota ba maman marichère ba maman ba wewa ba moto ba nini il fallait ba sala combien les ba kotsa na kati ya mbongo la biso mais tozo perdre yango pona nini pona ko célébrer mukolo ba kotisa biso na bumu buzoba ya ndenge nini mais kasi buzoba ekoza la buzoba mais etika la buzoba te il faut ici là yango to déclencher à partir de lelo suka ya buzoba wana abu pia buzoba wana esi toyeko koma sikona oyo bobengi MONUSCO mais ndenge toyebi biso nyonso tolakisi partout bato wana bakotisaka kimia te bakokotisaka pe kimia te mais kasi totali oyo asalaki balongwa turu ya liboso c'est-à-dire Simon Kimbangu oyo asalaki mindele balongwa na boumbu bande kotia biso aloba na biso mais lokola bayaki lisusu solution eza nini il faut ngana yo ndenge bakoko na biso batelema na tango wana babengana ba Belge babengana bango biso pe il faut to bengana MONUSCO soki to bengani MONUSCO te bosala ba formule nyonso bokosala nyonso bokomata bozongi solution définitive ekozalaka ya kimia na Congo eza te. Donc, ce qui MONUSCO est à Congo, yeba ke
kobomana ou bien kokufela ya Congo ezali permanent. MONUSCO eza na Congo pillage na Congo. MONUSCO eza na Congo division na Congo. Tant que batu wana nanu balongwe te, biso na yo tokozalaka kimia te, tokomonaka ekita ya Congo te. Yango tolobi boye, puisque tozali peuple souverain, denge bengami tozwaka souveraineté na biso le 30 juin 1960, souveraineté internationale et nationale. En vertu de ce pouvoir, on peut s'amener biso peuple, que biso ba peuple ne toza ba souverain. Na pouvoir qui nous a été donné, to bengisi bino nyonso ba congolais, to lobi na MONUSCO ceci. Il faut acquitter le Congo avant le 30 juin. Et on donne cet ultimatum précis. À partir d'aujourd'hui, le 17, MONUSCO n'a que 40 jours. C'est-à-dire, le 17 aujourd'hui, mai 2021, jusqu'au 26 juin de cette année, la MONUSCO doit quitter le sol congolais. Qu'il le veuille ou pas. Mais, si la MONUSCO résiste de quitter le sol congolais de manière pacifique, de manière volontaire, en exécutant cet ultimatum, nous les peuples, parce que c'est à nous qui sommes souverains, nous allons appliquer ce que nos pères, nos grands-pères ont appliqué. C'est-à-dire chasser la MONUSCO sur le sol congolais. Et cela, nous ordonnons de déclencher les 4 jours de colère, de manifestations de colère pour chasser la MONUSCO sur le sol congolais. C'est-à-dire du 27 juin au 30 juin. Afin que la véritable, la deuxième indépendance soit effective. Voilà, Congolais, naba Congolais, nyonso partout au Bozali. Ba mama, ba baba, bandugu, ba kaka. Solution ezakaka moko. Oyo nzambe pa tata pesi bino. Kolekela biso ba instrument na ye. Peuple moko ba liberaka ye azate. Le peuple se libère. Et tozali obligé à se mobiliser pendant ces 40 jours. Et à partir du 27 juin jusqu'au 30 juin, les 4 jours effectifs doivent être accomplis afin qu'on chasse la MONUSCO. Pour arracher la deuxième indépendance, telle que prophétisée par Simon Kimbangu. Je dis et je vous remercie et nous sommes à votre disposition pour les différentes questions. Merci. La manière ni na lolenge ni vous ça pour MONUSCO akende alongo na mboka na biso et puis au cas de segena état de siège au ba décréter na mboka est-ce que qui me ko na kati ya mboka na biso et puis ya mi balende ko JP atuna ile kamutel bongo d'abord la combo wana ya structure ya le kamutel bongo libération ou mégape ko jana est-ce que libération totale est dans point nini. Et puis, à l'objet sur la dictature, il y a Mobutu. Pour Tchaki, Afrique, Yaki, et Longolaki, Mobutu a pouvoir donc à libérer le peuple congolais, mais et puis, MONUSCO a un soutien. Il y a un gouvernement congolais. Vous pensez vraiment qu'il y a Okende. Et puis, Ndeko Joël, à l'objet Ming, il y a un ultimatum au Pesa Mingi, mais Tilelo, et Koksamate, entre autres, Ndeko Kabila, et puis l'ambassadeur rwandais. Oui, ce qui merci Matondo mingi bandeko pona mituna na bino. Nakolingana bandela esika ndeko Joël atuni moko mituna na pesa baltimatum ebele pona Kabila. Alobi akenda te mais moko ndeko Joël alobi Kabila tie moko ayeko ken. C'est-à-dire que peut-être ndeko Joël azo comprendre ndeke la dimension il y a spiritualité, il y a prophétie. Et ce qui lelo bozolo bake Kabila keli. Mais yo moko za ba congolais ne sont pas na réponse. Que mutu moko te akosa attendre Kabila akende ndenge akendeki. Et puis les appels na makasi na yete ou bien na makasi ya gauche droite tende mutu alongole Kabila. Na makasi ya Nzambe wana
Et peut-être ceux qui n'ont pas peut-être au Komonango, c'est la vérité. Puisque nous sommes obligés à la cima maloba oyo, et donc, il y a une dimension prophétique. Et tant que ça s'accomplit, parfois, mais ça ne s'accomplit. Et Kolobela Karega, oui. Autour de Mutuna, il y a tout ça qui va manifestation, il y a Vincent Karega, ambassadeur rwandais. Tu peux ça, l'ultimatum à l'Ongwate, oui, Tilelo Azali, oui, on a raison. Voilà pourquoi il y a qui peut biso, toko taper en profondeur. Nenga na mona ki opesa ki exemple ya Israël. Et le Congo c'est l'Israël de ce temps. Même Moïse, oyo batunyo so bayemba kaye, ayaka pe pa Pharaon mbalebele. Abe alongola bana Israël ti. Mais loko ni na bana ko sala bana ko zonga kaka na losambo, tango akoya nzamba pese carte mususu. Voilà na suka nzamba yaki ko pesa ye carte ya Pâques. Na carte ya Pâques ne yaki ko longola e bana Israël. Et biso pe toti ko célébrer Pâques. Et donc il n'y a pas un hasard. Donc, pourquoi Vincent Karega cause à la lelo tiwana? Et ils allaient prouver Vincent Karega faut à la wana parce que pour célébrer le 17 mai jusqu'aujourd'hui. Oh, Vincent Karega azali élève le 17 mai. Et donc c'est comme ça qu'il faut Vincent Karega azala. Mais la solution maintenant pour na bengana Vincent Karega, ko bengana ba nyos, c'est maintenant ou jamais. C'est-à-dire ko bengana les maîtres de maîtres na bango. Maître na bango wana nde asali ke ba Vincent Karega Rwanda ezala et ensuite même classe politique na bino. Donc il y a une dimension qui s'appelle comme ça. Au moins njete Congo eza njete nazo kotsona ba dimension oyo nzamba lobela ngai. Njete wana eza na matiti likolo eza yango moko njete eza na misisa. Misisa wana ezali communauté internationale représentée par MONUSCO. Njete wana ezali Rwanda. Matiti eza ba classe politique na bino. Donc on a profité directement à répondre à la biso pavi. Alors, ceux qui tozolanda kaka to kata njete misise ezali njete wana ekosala nini ekobota lisusu. Ceux qui tolandi to kata matiti c'est-à-dire njete ba Rwandais Karega. Ceux qui tolandi matiti c'est-à-dire classe politique au bobenga ba gouvernement misise ezali ekobota njete mususu ekobota matiti mususu. Donc il faut qu'on pique la misisa. C'est-à-dire que Bengana MONUSCO ou la représentation il y a communauté internationale. Les gens qui sont venus comme qui peut-être bobo au Sénat. On est on va passer sa représentante il y a MONUSCO na Katia Congo. Est-ce que vous m'avez blague? Dans un pays souverain, un pays indépendant, et à coordonner les armées étrangères. Est-ce que vous avez tout le monde a blague? MONUSCO a armé dans un pays indépendant. Alors, c'est pourquoi, chaque chose a son temps. Maintenant, la MONUSCO a 40 jours de quitter le sol congolais. Finalité, il y a ma camion chose là. C'est maintenant, c'est la finale. Et si elle ne le fait pas volontairement, à Komona, donc la MONUSCO verra la chose qui a été écrite par la parole. Je suis dans le livre d'Ésaïe 18. Dieu nous avait dit ceci. Nous sommes un peuple puissant, fort, qui écrase tout. Et donc nous devons appliquer notre force, notre puissance. Et écraser la MONUSCO, qui est la représentation de la communauté internationale. Écraser les Rwandais, y compris même complicité à classe politique. C'est pourquoi on a répondu à Konabiso Pavi. C'est pour dire que MONUSCO a la collaboration na soutien ya gouvernement. Biso etali biso te. Tozali peuple souverain. Souveraineté wana neskoto pito appliqué yango. C'est biso le peuple qui est souverain. Est-ce que comment que gouvernement est souverain? Nulle part. Est-ce que le président est souverain? Non. Aucune institution est souveraine, c'est le peuple qui est souverain. Et les alliés locaux, tu vas nous montrer une blague. Parce qu'on peut ça et locaux, ceux qui ont joué en côté et locaux ont échappé. Donc la souveraineté qui nous a été proclamée à travers la liste, il y a Kimbangu 30 ans, Lumumba et jusqu'il a été tué, au quitte les autres. Nous devons maintenant s'approprier cette souveraineté. Et la souveraineté ne se donne jamais, elle doit être arrachée.
Et donc, le mécanisme c'est le même. L'histoire se répète. Avant le 30 juin, ba papa na biso ba telema, ba maman ba telema, ba koko ba telema. Et pourquoi pas biso? Nini oyo biso tozwa lelo ekofanisa biso kimia. Est-ce que parce que lia ka moi pongi, moi pondu moko une fois par jour, moi soso et outil soki na Belgique bien ali. Non. Et donc on n'a pas besoin il y a que ces milliers de gouvernement. Le mécanisme tolobi c'est que sangana ya biso ba congolais comme ba papa na biso ba sala poto sala libération totale. Directement na koti na mutuna ya ndeko na ngai. Ndeko atuni libération totale. Union des Congolais pour la libération totale. Est-ce que toza liberté? Mais évidemment oui. Toza liberté. C'est-à-dire liberté au toza la kanango. Ezali même pas 1%. Je ne peux pas le dire. C'est vraiment idiotie de penser que nous sommes un peuple libre. Ah non, mes frères et sœurs, nous avons démontré que nous sommes colonisés. Et là, il faut tirer mutu na yo en congolais, na congolais notre classe aux landangai. Tozali na boumbu ya mibale. Okoye bisanga parce que tu organises la élection ou bien tozala kanini. Na koye biso loko moko boy. Au moins même mutu aza moumbu. Chef na ya pesa repo mwa biloko ya kolia. Et ça dépend ya comme chef. Pour aller pour ça le musala. Donc nous sommes vivre aka, basala kabiso yango poto vivre poto sala bango. Mais tozali na boumbu ya mibale. Congo eza na boumbu ya mibale, c'est pourquoi so balingi ba bomalo mumba balo bomi. So balingi ba bomalo lolo sekebe ba bomi. So balingi ba bomalo tel ba bomi parce que tozala na boumbu. Mais il y a deux personnes qu'on blague pas. Dieu le Père et Dieu est avec nous. Parce que la Bible me dit, Christ nous a franchis pour être libres. N'acceptez plus de vivre dans l'esclavagisme. Tout le monde dit que les chrétiens sont belés, mais tous les gens alors que nous sommes dans un pays chrétien. Boumbu est la volonté en Zambie tatati. Deuxième chose, le peuple que nous sommes, on doit refuser. C'est à nous de faire notre part et Dieu va nous accompagner. C'est pourquoi ton lobby boye. Tozana boumbu. Et parce que Tozana boumbu, il faut maintenant une libération totale. Et libération, il faut Tozana ngongana yo. Mutuna mtsusu ndeko nanga tunaki par rapport à la dictature à Mobutu. Voilà. Par rapport à la dictature à Mobutu, le 17 mai et yaki kosala nini. OK. Nalobaki na biso boy. Mobutu na batu nyonso zalaki na bango. Qu'on les aime ou pas. Bazalaki d'abord bandeko na biso, vrai ou faux? Nana wako wangana que baza d'abord bandeko na biso, vrai ou faux? C'est vrai. Parce que baza bandeko na biso ezala mabe na bango, est-ce que ko remplacer ndeko na mupaya? Ndeko atika la ndeko quel que soit mabe na yo. Il faut que no bake mabe ya Mobutu eza boyi, mais to ko lo bate que bapaya o bayaka ko remplacer bango ba koma ba bandeko na biso. Non. Tozala qui aveuglé. Et pour preuve, les 24 ans, ce que les Bapayala font, ce n'est pas même ce que Mobutu avait fait. Qui peut me contredire? Tout ça en est débat. Oyo Bapayawana basali, nombre ya batu oyo Bapayawana babomi. Et leki, nombre ya batu Mobutu boma dictature. Biso ba activiste toza ba première victime. Ba peuple congolais baza ba première victime. Est-ce que natanga mutu aleko kata bato? Non. Tozwa mayele o kimbango lobaki. Toza na esprit ya discernement, kokabola. Mabe ya Mobutu totiangwa pa, mais tozina nu malamu na ye. Tozina nu existante origine ya Mobutu, mais origine ya bato bakota afdel. Ba on ndamu bazalaki ya biso lelo baza wapi? Ndeko na biso William Ute ko ebisa biso. Qui a tué Laurent Désiré Kabila? Eza bango. Qui a tué Massa Sungano? Si quand on célèbre Kabango Tirelo, quelle idiotie! Armée, on va célébrer Angola le soir déjà commémoration à l'armée. Ce n'est pas la même militaire au Bango Bamata Bango. Comment Toko Salabazo jusqu'à ce niveau? Non, Bouzo va les faussir. Et donc, il n'y avait pas une libération. La dictature, oui, on reconnaît les mauvaises choses de Mobutu, mais Toka il faut remplacer Mabe na Mabe Moussoussouté. C'est ça où tu as aveuglé. Tu remplaces Mabe na Mabe Moussoussou. Voilà la conséquence toi na ngolelo. Mais toi tu as la conséquence, c'est toi arrêter l'hémorragie. C'est maintenant ou jamais. Il faut qu'on arrête cette hémorragie. Vous avez dit que
on a tout fait. Personnellement, vous avez semblé dire que vous êtes arrivé à la fin. Mais je voudrais vous dire, à ma qualité de prophète, là où l'homme se limite, c'est là où Dieu commence. Et il est vrai que moi également, je suis un homme, mais la petite différence, c'est que je reçois les injonctions divinement parlant, ce qui fait que je vous rassure que c'est maintenant ou jamais. Parce qu'étant un homme, je peux aussi me fatiguer, comme aussi, même Moïse était fatigué à un moment donné. Mais lorsqu'il était fatigué, c'est là où la divinité a commencé. Et donc, cette année, c'est la finale. Ça, je vous l'assure. Vrai, qu'on le veuille ou pas. Par rapport à ça, vous ne pouvez pas vous décourager de tout ce qu'on a fait. Je suis parmi les gens-là qui ont fait, depuis moi 2015, je suis dans ça. Il y a parfois, quand les gens me voient tel que je suis, c'est compliqué d'expliquer certains détails. Mais je vous dis, il y a un début, il y a une fin. La libération de ce pays, il y a, quand vous regardez bien la lutte citoyenne, que nous disons aujourd'hui, nous avons transformé. Ce n'est plus des mouvements citoyens, nous devenons les mouvements de libération. Ce n'est pas un hasard. Et si je peux vous le dire, c'est le jour que j'ai été arrêté, le janvier, c'était le 27e jour du mois de janvier, qu'on nous a arrêté à l'ambassade du Rwanda. Et quand j'étais à la ANR, c'est ce jour-là que Lumumba est venu me donner ce qu'il sortait de parler. Et donc, il y a un moment donné qu'on ne peut pas parler de tous les détails, mais nous devons croire que ce pays, il y a un plan de libération de ce pays, et ce plan que nous sommes en train de vous exposer. Concernant les stratégies ou quoi, nous ne pouvons pas toutes les exposer en public, mais les premières stratégies que je peux vous dire, premièrement, notre nom stipule d'abord les stratégies. L'Union des Congolais pour la libération totale. Donc chaque mois, c'est une stratégie aussi. Donc nous vous invitons d'abord, vous tous les Congolais et toutes les Congolaises, d'être unis. Et on est unis pourquoi? Pour une cause. La cause commune à laquelle nous sommes unis, c'est la cause de la libération totale de ce pays. Parce que ça va de notre intérêt, nous tous. Et on doit refuser la colonisation que nous vivons aujourd'hui, parce que nous sommes dans la deuxième colonisation, pour arracher la deuxième indépendance. C'est ça ce que nous devons faire. Et les stratégies, c'est entre nous autres. Parce que l'ultimatum aura certes, j'entre directement à la question de mon frère aussi activiste qui est en passage à Kinshasa, de Ben. Donc, l'ultimatum consiste à nous donner, le temps à la MONUSCO de quitter elle-même, et nous, le temps de se mobiliser. Aujourd'hui, comme l'ami disait, ça peut se limiter ici à Kitambo. Vrai ou faux? Moi, je dirais faux. Parce qu'avec la magie de la du média, aujourd'hui, nous sommes suivis partout. Mais également avec la conscience de chacun de vous, chacun de nous. Est-ce que nous devons encore dire beaucoup de choses pour comprendre que nous sommes colonisés par rapport à tout ce qu'on a dit ici? La réponse est que la conscience est là que nous sommes colonisés. Et donc, je ne vois pas ces Congolais-là qui accepteraient de vivre dans la colonisation. Nous l'avons déjà accepté par ignorance pendant beaucoup de temps. Le 24 ans ici prouve. Et les 60e anniversaire de l'indépendance est proche. Et nous ne vivons pas les biens fondés de cette indépendance. Et donc, il faut qu'on agisse. La conscience, oui, mais ajouter à cette conscience l'action. C'est comme ça la libération totale nécessite les actions de nous tous. Donc, mon frère, nous sommes ensemble et nous serons ensemble. Nous allons nous mobiliser et il nous faut que nous mobiliser. En commençant par vous. Vous pouvez arriver par exemple à Ben, vous donner cette information à tout le monde et vous mobiliser là-bas. Ça ne demandera pas seulement que les prophètes Benjamin soient. Avec les téléphones et avec les médias, ça nous permet. Nous devons appliquer ce que nous avons comme instrument. Ce qu'il avait, c'est ce qu'il a appliqué. Et la mer rouge s'est déchirée. Donc à nous aussi, nous avons les instruments entre nous mêmes. Appliquons ces instruments. C'est comme ça que je voudrais contester un peu la thèse de mon ami, le journaliste qui a dit les écrits restent, les paroles s'envolent. Cette thèse-là n'a plus de sens aujourd'hui. Je vais vous surprendre. Aujourd'hui, les paroles restent avec la magie des médias. Avec les médias tels que nous avons parlé, ça va rester des années et des années. Et donc, il faut aussi les partager avec les autres et dire que, parce que ce qui s'est passé même hier, dans les années, les Moïse de Jésus sont nés à un seul endroit, comme ici. Mais s'il y a que les gens qui les ont entendus, qui ont pris ce qu'ils ont parlé, allez le dire ailleurs. Oui, moi je suis prophète, je n'ai pas l'état d'écrire. Moi je reçois, je parle. Un prophète, c'est un porte-parole. C'est un parole.
Mais les autres peuvent écrire. Comme vous pouvez écrire. Mais aujourd'hui, la chance ou la grâce, c'est que je parle, ça reste. Et donc, la thèse là n'a plus assez quelque chose. En fait, Dieu a confondu cette thèse là. Parce que souvent, la science telle qu'on nous a enseigné aussi venant tous de l'Occident, il y a aussi les sciences qui nous ont liés. Il faut suivre, comme le frère dit, des procédures ou ce qui a été établi. Moi, je vous dis ceci, mon frère journaliste. C'est un grand journaliste que j'apprécie. Maintenant, je vous dis, un libérateur que je suis, que nous sommes, doit aller au-delà des principes. Doit casser certaines lois. On ne peut pas se libérer en respectant les lois. Je vous donne l'exemple de première indépendance de 1960. Lumumba et ses compagnies ont cassé des lois des Belges. Parce qu'il y a eu des lois qui empêchaient. Toute colonisation, ça se passe avec des lois. J'en suis juriste. Mais quand je m'exprime à ce qui concerne les libérations, je vais me rendre au-delà de la loi. Je vais aller au-delà de la loi. Même la Bible ici que je crois, il y a des choses que je ne peux pas faire ici. Dieu, dans sa souveraineté, peut me dire des choses qui sont en dehors même de la parole, de ce qui est écrit dans la Bible. Et donc, en tant que prophète, je dois appliquer ce que Dieu m'a dit. Donc, il y a un moment, pour la libération, il faut aller au-delà des principes, au-delà des normes. Parce que les normes, ce sont certaines normes-là qui font en sorte que le peuple reste lié. La colonisation se passe souvent à travers les normes, à travers les lois. Et donc, comme nous sommes dans la libération totale, il faut aller au-delà des normes, au-delà des lois. Et donc, et tout, je voudrais vous dire, ça commence d'abord par la spirituelle. Le spirituel est cassé par une parole. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je déclenche, en vertu du pouvoir divinement qui m'a été donné par le Christ Emmanuel, son incarnation et mon incarnation Simon Kimbangu, la date du 17, vous allez la prendre, ça ne sera plus célébré dans ce pays. Aujourd'hui, je le déclenche. Parce que le spirituel qui liait cette date-là n'a plus de sens. Je voulais répondre à la question de madame la journaliste Maria, qui m'a posé la question de savoir est-ce qu'on a déjà associé les différentes églises ou parler de l'unité. Je dirais d'abord notre nom représente l'unité, l'Union des Congolais pour la libération totale. Et parmi les gens que nous devons avoir déjà, il y a beaucoup plus les hommes de Dieu et surtout les activistes. C'est le premier acteur que Dieu a préparé. Du côté des églises que vous appelez, mais seulement il faut aussi dire à les églises et aux autres, même quand Jésus est venu, il a trouvé le prophète, il a trouvé le tout. Mais puisque Jean-Baptiste était animé par le véritable esprit de Dieu, Jean-Baptiste a suivi Christ en disant que voici l'agneau qui ôte le péché de l'humanité. Et donc, les pasteurs et les autres, si réellement ils sont véritablement de Dieu, ils doivent nous suivre. Ah oui, ils doivent nous suivre. Parce que nous portons une grâce spéciale pour la libération de ce pays. Et nous demandons à vous tous de nous suivre. Vous comprenez? Parce que Dieu travaille toujours à travers un homme. Il se manifeste à travers un homme et parfois un groupe d'hommes parce qu'il y avait David, il y avait Daniel qui avait aussi ses compagnons. Et donc, vous devez, et les pasteurs et les autres qui nous suivent aujourd'hui, doivent aussi nous suivre. Parce que nous sommes apportés, comme il est écrit dans la Bible, se pousser par l'esprit que les hommes ont parlé à son nom. Donc nous parlons de la libération. Libération, c'est l'œuvre de Dieu. Donc libération, c'est l'œuvre de Dieu. Il ne faudra pas qu'on nous prêche un évangile qui est archaïque et qui n'existe plus. La véritable libération, c'est la libération de ce peuple. La véritable évangile, c'est celle qui porte la libération d'un peuple. Parce que Christ lui-même n'a jamais accepté qu'il y ait un peuple qui reste esclave. Et non, les pasteurs et les autres, les frères et sœurs qui sont les pasteurs, nous sommes à leur disposition. Si ils sont d'accord que nous inviter, nous pouvons venir dans les églises, nous sommes là pour prêcher. Nous connaissons bien la Bible et les versets qui parlent de la libération. Nous allons le prêcher. Comme j'avais prêché le jour de Rossi Mukendi, je crois que c'était à Saïnef aussi, après la mort de Moïse, qui sera Josué? C'était le thème que je n'ai jamais oublié. Et donc, nous devons nous mettre unis et les autres leur dire que non, Dieu a donné la solution de ce pays à travers nous. Et suivons cette solution-là, même si vous ne voulez pas de moi, même si vous ne voulez pas de mes frères et sœurs, mais ce que nous disons, ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu le Père. Et à ne pas les suivre, il n'y a pas la solution dans ce pays. Et si vous voulez voir le contraire, et moi je ne peux pas, on ne peut pas perdre le temps de voir le contraire, nous voulons obtenir la libération de ce pays. Moi je ne veux pas que ce soit des générations de nos enfants. Non, non. Écoutez, nous avons déjà souffert. C'est à nous là de vivre la liberté de ce pays. Et le bien
fondée de ce pays. C'est à nous. Nous, on ne travaille pas. Nous, dans notre organisation, on refuse ce qu'on appelle la jeunesse et l'avenir de demain. Nous, on refuse ça. Société captive. Demain n'a jamais été atteint. C'est une idée de mettre les gens en prison. C'est ce qui se passe dans les partis politiques. Voilà pourquoi nous demandons aux frères et sœurs de quitter les partis politiques, de venir nous rejoindre dans les mouvements, dans les activistes et surtout dans la libération de ces pays. Parce que dans les mouvements, dans les partis politiques, les libertés sont freinées, sont liées à travers les règlements de terrière, les idéologies qui viennent souvent de l'Occident, malheureusement avec aussi certaines églises. Mais chez nous, là où nous sommes, c'est la libération ou rien. Et voilà pourquoi nous vous prêchons ce que nous avons appris à travers notre guide aussi spirituel qui est le prophète messager, le Christ dans son milieu, au milieu de nous, Emmanuel Dodi. Donc, venez auprès de nous. Si dans votre église on vous prêche que l'évangile est archaïque, là il faut quitter. Venez là où on prêche l'évangile qui va sauver. L'évangile de la libération, parce que ce pays mérite d'être libéré. On ne peut pas accepter de continuer de vivre et les 100 ans qu'on est en train de comptabiliser depuis que cet homme, je parlais de Simon Kimbangu, avait prophétisé sur ce pays. Et donc, c'est à nous d'accomplir ces prophéties. Je dis et je vous remercie. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Il y a Congo Dialogue photo solaka. congodialogue.com. Balobi yo nanga photo solo la. Soko ozali congolais ya solo esengeli otala bobele Congo Dialogue. Donc mona awa bokozwa ba émission ya kitoko ya émission ya culture ya kitoko pona mboka na biso. Makambo bofra na ba Congo Dialogue, donc blague était donc vous s'abonner na Congo Dialogue. Quand on parle de Congo, on voit directement les solos. Quand on parle de les solos, on voit la dame. Ça dit que Madame Francine Ngembe, ça pour ça Kano, Yende Mokonza Masolo. Pas Francine Ngembe, donc deux fois, beaucoup donc. Congo Dialogue, les assistants qui togo.